Mikaele, yaya Mikaele. Muzola kamena batatu balongo sei mwanige tata mwanda felela. Tata nzambi mfumu Yesu inge tata Simoni Kimbangu. Ngai nzambi mpungu tulendo. Ngai nzambi masemeto. Ngai nzambi zikaka zeto. Ngai wavanga zulu ya mtoto. Ngai biseni vya byonso no. Tata! 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 Songa ni mangu bya kumulungu kya unu kumwana. Songa ni mangu bya kukumita mwana. Mwana kakota musodi. Kasala salu kenda kumtuana. Mwana kakota musodi. Kasala salu kenda kumtuana. Mwana kasala salu. Kakota musodi kenda kumtuana. Yeba fwa. Yeba moyo. Tata mwana kafukisa. Mbevo za zosi za fina wavantuala mwana. Tata mwana katelemisa makoka. Zimpovo zimona. Kaba uanga koba uwa. Kaba vovanga koba vova. Kaba utuanga koba uta. Tata ngevo wamfangidi. Bia biosi bikala muyenge. Zibula bisalu bia bio mwana sigavanga. Esalu kia tata kidiata nge mafunda. Tala mwana tukini muntiza nda. Usini umbanza Angola. Enti Angola. Ya tebele bia yingi bia mbi bia tome. Tata kani muntiza mputu mwana kukena. Bia yingi bia tome bia mpasi bia nkakumusu. Vukisa mwana. Vukisa mwana. Tela misa mwana kenda kumtuana. Zimbangi za mtoto. Ye zimbangi za Zulu. Zimbangi za mtoto. Ye zimbangi za Zulu. Ngei nsemi bia bio. Ngei nzambi ya mpungu tulendo. Muna kumba ngei se. Ye mwana. Ngei tata mwana vile. Siwasoka mipanda. Simakanga bien. Kanti betu suka simula kabadi. Kubilisa dimbuko. Sala salu kiata. Salu kiata kasima sala. Kuleni sosa kendi yako. Kuleni sosa jamvua tuko. Kuleni sosa figa tuko. Biao bia mosisi kulana. Bandeko zalinga imbuta. Mikael Maza. Nalingi ko expliquer bino makamba ba guérison. Déjà ba mituna pona nini mvuluzi
oyo bino bobenga Yesu Kristo azalaki kosala ba miracle. Ye azalaki kosala ba miracle mpona bato bandima musala na ye. Ngai pe lelo na expliquer bino ke bakala mingi te bokomona mwana muntu bakotemisa ye pa tata Nzambe mpona kosala musala na ye. Mpona nini moto neti ngai ifo akende banzela wana ya kotelemisa bakoka, bato oyo bamonaka te bamona, bakoka batambola? Mpona nini tata Nzambe azomema ngai na nzela wana ya kosala bamakambo wana? Premier eloko oyo bino fo boyeba ke soki bino bomoni makambo nyonso wana ekomi kosalama, bakoka bakomi kotambola, bato bakufa bakomi kolamuka, boyebaka yango ke bokonzi ya likolo ekiti awa na se. Bankaka mukamba kwa mukisi wa kisani enzangwe tifo bayani kini lawe bayu na watamukani kanzi nkamu mufuana yena nkamu wanilalo kwa mi bato ebele bakoloba me mwana wana asimbi kisi yango wana bino bozali komona ba evre wana nyonso ezali kosalama. Mayele wana nyonso ewuti epai ya Satana. Bato deja balobaka yango. Kasi bandeko bino fo boyeba ke na bunda contre Satana, Satana alonga te. Soki bino bomoni ki bato wana nyonso bazali kolanda ngai, elingi kolakisa bien ke eloko moko ezali wana oyo bango bazali kolanda. Soki eloko moko te elingaki kozala na kati na ngai, mabe wana nyonso oyo bango basala ngai, kolanda wana nyonso oyo bango balanda ngai, kotiola wana nyonso elingaki kozala te. Eloko mosusu lisusu, tango bazali kobenga ngai doki, ifo boyeba yango non babenga pe baprofete nyonso kaka boye. Mpona Nzambe apesa biso pouvoir contre bamilimo. Bamilimo ezalaka na kati ya nzoto ya bato. Ifo boyeba yango. Biso tobundaka contre bamilimo wana, tomonaka pe bamilimo wana. Mpona biso tolobaka eloko moko te contre bandoki, elingi kolakisa te ke tomonaka bango te. Biso tomonaka bango. Kaka tolobaka eloko te mpona biso tolingi bango pe babika. Biso tolingi bato nyonso oyo bakoyamba Nzambe ya Abraham, Isaac na Jacob babika. Ndoki akoki kutu kozala na pembeni na ngai te. Azala ndoki, azala moto oyo azali na kindoki, akoyoka ngai so. Mwinda ekobeta ye. Boyebaka yango ke verite ezali koya. Mutu nyonso oyo akozwa guérison, akozwa pe molimo mosanto. Ngai nazali mwana ya muntu. Yeba fua, yeba moyo, siba fina mabamela. Siba nua na nkimu za bafua. Siba nua. Siba kutura mukati katika zinchene. Siba nua. Moto nyonso oyo amonaka ngai ayebi ke Nzambe atie eloko moko na kati na ngai. Na mboka oyo ya bamindele bato lokola ngai bazali rare. Mpona molimo mosanto awa esalaka te. Ngai nazobunda bitumba ya contre bato ya lukuta. Mpona na katikati ya ekleiza diablo acha maboko na ye. Na katikati ya makambo oyo biso tobimisaka ye pe abibaka. Tango bozoloba Yesu, ye pe azali pe kaka na kati ya Yesu wana.
nzoka nde badoctrine na ngai ekozala mpe kaka badoctrine oyo ya bato ya kimbango na bato ya nsima ntoko balandi, kasi nakolongola oyo ya bamindele oyo bango baadopta, kasi nalandi kaka bamibeko ya bakoko na ngai oyo bango babosana. Bobosana makambo oyo bino boyebi, kasi boyekolo makambo oyo bino bobosana. Ezali bitumba. Ezali bitumba ya solo oyo nazali kubunda. Pona na memeli bino eloko ya sika, kasi ezali ya sika te, ezali ya kala. Ngai nalingi bolamu ya bato nyonso. Ata kutu bamindele mususu bakolanda maloba oyo. Ata kutu ezoswana ndenge nini. Bato mwindu pe na ngonga na bango tango ekobeta bakolanda maloba oyo. Pona ezali ngai te mutu nalobi makambo wana nyonso. Ezali ye moko Nzambe mutu akitisaki elembo oyo pona esala musala. Nei nazalaka boy nazotambola nazali mwinda pona bapayen. Nzambe azwa lokumu na makambo oyo asali na vi na ngai. Kimbango na nsima ntoko balala bien oyo bazali lelo molimo. Ngai nakokumbisa bango tina kokufa pona mokolo bino bokondimela baprofete. Ezali pe mokolo oyo bino Nzambe akotemisa bino. Tango bino bozali komona makambo wana nyonso ezali kosalama, boyebaka ngo ezali ngai te Michael Maza mutu nazosala guérison. Ezali ngai te mutu nazosala ba miracle. Ezali Nzambe. Nzambe ya Abraham, ya Jacob na Isaac. Yende mutu akobanga kosala ba evre wana. Mjini za ngono wetinuana kanti nusu kani kufata na videle wena sala salu tuzele kwa kawadeni kwa kuzola kwa kalifunduelo. Kasi nani bakokisi bamibeko nyonso te ndenge bakoko balobaki ke ba jeune bakotelema bango nde mutu bakotinda peuple ya Edom. Biso awa toza na mboka ya baedomite. Na mboka ya baedomite biso nde mutu tokotinda ngo ti ntango babitumba ekobima biso tozonga epai biso towuta na Jérusalem. Ntango nazali koloba Jérusalem ezali oyo te oyo bino bomonaka kuna na Israel oyo ya sika oyo bamindele basala, non. Ezali kuna na se na Afrique. Na Afrique nyonso te, kasi na Afrique na Congo. Ngai nasambelaka Nzambe ya Abraham, Isaac na Jacob. Yende mutu arevela ngai makambo nyonso oyo ngai napanzelaka bino mpona bino bozwa mayele. Ata kutu nayebi ke mutu nyonso nano alamuki te, ngai nakosala tous mpona bozwa mayele oyo ewutaka na likolo. Mpona nazali messenger oyo napesaka ba message oyo ewutaka na likolo. Nayebi ke nazali nanu jeune, kasi bowanga na ngai te. Mutu nyonso oyo akowanga na ngai te akozwa bolamu na makambo oyo nyonso ayokaka bipai na ngai. Nalingi pe boyeba bandeko ke nazali chrétien te, nazali tokwiste te, nazali musulman te, nazali kimbangiste te. Ngai nazali israélite ya tribu ya Juda oyo ezali Congo. Nazali ba Congo muzombo. Ba evre nyonso oyo esalama na mokili oyo esalama na nsima ya bakoko na ngai
Tango bino bozobelela kombo ya Yesu Kristo, il faut boyebaka ke Abraham, Isaac, Jacob na nsima na bango Kristo abotama, ngai pe naza na makila na bango. Neti bakimbangu bazalaki nango, neti Simon Toko azalaki nango. Musala na bango ngai nazo continue kosala yango. Ngai nazali mwana bilaka oyo Nzambe atindili bino. Tozali 4. Ti Nzambe akosangisa biso mpona kobundisa bato lokola Vatican, ba musulman. Ti kuna ye moko Nzambe azoprepare nzela. Kinuzena. Kinuzena. Keba mundilo. Keba mundilo. Sababu walini kuzola ko siba kukula. Mbese. Kama leni sa kuzola ko. Yani kando. Sababu Pona kozongisa bana babantu na royaume de Congo. Musala oyo ezali pasi mingi ifo boyeba yango. Uta ebandeli ya musala oyo bandeko boyebaka yango ke na souffrir mingi. Bato bakoloba ndenge nini mwana oyo deja toyebaki ye ke azalaki kosala makambo ya mabe, lelo azobimisa makambo monene boye. Kasi mundele deja yebi ke mvuluzi abotami sika. Soki maloba oyo nyonso napesaka bino nalingaki kopesa yango na peuple mosusu, deja balingaki kondima yango. Kasi ndenge makambo nyonso oyo ekomama na kati ya buku ifo esalama na ndenge esengeli, ngai mpe nakokanga motema ti ntango Nzambe akokokisa makambo na ngai. Ata kutu nayebi ke lobi na lobi nakokufa mpona makambo nyonso oyo nalobaka ezali poa, Nzambe ye deja akomango ke baprofete nyonso bakufaka mpona peuple na bango. Souffrance na ngai epanzani ti ekepa na place ya famille na ngai. Kasi bino moko boyoka yango ke Kristo azalaki kosouffrir mingi. Ata kutu na famille na katikati na ye, bato bazalaki kotiola ye, bazalaki kolinga musala na ye te, bazalaki kondimela ye te. Ngai nakola awa na Allemagne na Europe. Soki bino bozali komona awa ba miracle ezosalama penza te, deja esalami. Mais soki bozomona ezosalama penza na makasi te, il faut boyeba ke prophète bandimaka ye te epai ye awutaka. Soki bino bozali komona ke ba miracle awa ezosalama nanu te, ezali pona bato bazondima nanu te. Kasi moto nyonso oyo akozala na posa ya guérison, moto nyonso oyo akozala na kondima, bato oyo ya pasi, bato oyo bazokelela, bato oyo baza na ba problème spirituel, problème ya famille, bato oyo baza na problème ya nakati ya nzoto, problème ya mutema, bato oyo bazoluka baptisme, bato oyo bazoluka nzela oyo ya kolanda, bato oyo bazoluka doctrine ya solo oyo ewuti na likolo. Il faut boyeba ngai Michael Massa oyo bambuta mutu bazosala na kati na nzoto na ngai, Simon Toko na Buta Kimbangu, bango mutu bazotambwisa musala na ngai. Soki bino bozoluka ngai, nazali awa na Allemagne, Bonn, Kölnstraße 55.
bokoki mpe koluka ngai na Facebook. Bandeko bolanda ngai na Facebook oyo ezali Facebook epai ngai nateyaka na lingala na portugais na français. Awa bino bokoki komona ke bakoko oyo baotambusa mosala na ngai mpe natie bakombo na bango na kati, naopesa bareportage ya banom de guige ya barefugie, naopesa bango bachapitre bahistoire nyonso ya basimon toko na kimbangu eza awa na kati, baopesa bacommentaire naolakisa bareligion oyo eza ya bareligion na biso te. Donc makambo ebele ya nécessaire ezali awa na kati, bino moko bomona oyo nde ezali site ya kimbangu na simon toko, bolandaka yango. Nsima yango nazali na Twitter yango oyo awa mpe bokolanda ngai soki bolobaka anglais, awa nateyaka kaka na anglais. Nyonso oyo ezali awa na kati ezali na anglais. Bolanda ngai mpe na basite mosusu na site ya Michael Maza awa ngai nateyaka na Rayman, tiaka mpe mwa anglais. Awa biloko nyonso ya Rayman eza awa na kati mpona barayman. Makambo ya tabernacle na oyo na kofongola awa na Allemagne eza mpe awa na kati, mpona baguérison, mpona bato bayebaka ndenge nini salama. Eza na papa kitoko oyo ezali thérapeute na Angola. Biloko nyonso ya baguérison na kati yango awa. Eza susu na site mosusu lisusu awa mpe nateyaka na anglais. Olanda ngai awa na Yeshua Awakening, awa mpe nasalaka kaka le même mosala na oteya bato na anglais kasi na Facebook na mpe na site mosusu lisusu oyo ezali Igreja Tabernacle Michael. Awa ezali mpona bato Krista, bato nyonso oyo bazali bato Krista bango basololaka awa, bakutanaka awa. Ke awa okoyeba mpe makambo ebele oyo ezoleka na Angola na Europe nyonso oyo engolobela bato Krista.